lokolenews.com. Tokosala nini po tozwa bana bashege ba o bazotambola na balabala tozongisa bango na bandako bazande ti bana nyonso bazali totangisa bango to éduquer bango tosambela pona bango donc tosala nini donc bana babimi ebele na baba tozo comprendre te tosala nini toyoka lokolo ya population tosala nini po bana baza na balabala bashege bazonga na ndako ndenge bana mususu bazali totangisa bango topesa bango éducation ya malamu. Essayez de luka manière nini ya encadrer bango na encadrement na nde bana ba otira ki shege et puis bazongi na ndako mais so bazana occupation moko te ba kozalaka ba shege il faut que ça là nani koluka nani centre moko ya encadrement pour na ko encadrer bana wana de la rue po bazonga batu bazana neti bana nyonso ndako. Elo nini esalaka bana wana babima libanda po yo papa yo boti mwana na yo bovandi na ndako mwana kamba moko abimi na balabala elo nini esingaka mwana bima na balabala. Bon ba raison eza ebele eza mususu à partir ya ndako encadrement ya parents eba bien ko encadrer mwana te ndeko ça ki mwana abima mususu eza pe environnement po baloba ke dans éducation difficile yo za na ndako zo pesa mwana éducation mususu libanda mwana ozo éducation mususu. C'est ainsi que les parents peuvent à niveau là-bas. Il faut comment encadrer les malamu. Pour moi, quoi comme libanda. Na repère cet exemple là, les jeunes filles. Au moins, na yo qu'on soit jeunes filles en charge. J'étais moi na yo. Moi na rosa tendance à obima libanda. Pas que de ça là, oh à quoi que ça là. Si c'est les parents, c'est encadrer les malamu. Pour na ba obima libanda. Conseil européen na ba parents au batika bana na balabala parce que kotambola bana ba ko ba shege ba ko miyibi donc ba ko ba bomba retardement. Nos parents, on a il faut revenir dans une école primaire qui devoir les parents envers leurs enfants, nourrir, vêtir, assurer la scolarité. Parents, c'est un que n'enga boti moi là ça n'a pas droit na aux parents il faut ça là. Les parents ça les bon côté malamoté. Merci maman. Mais on a ce que fait bino ndebo ça l'effort. Pour bazana otala baza batu, ezaba négligence sur les parents. Pour parents mususu soit linga musu mwana, pour mususu baza bien mais akima ni libanda za sheki. Vous comprenez? Mais basa ka effort, talaka mboka mfisi ndenge za les. Vous comprenez? Ye moto singa mo kontika ka raisi, atalaka mada, atalaka position na fo. Bazonga ba parler yo bika neza li pour nifisi ke bala libanda ya ba fo bongo. Na singa bana ba para basa be fort ba récupérer ba lifantu na bango, bazonga na ba chiki, bazonga na ba parler yo bika ka effort toujours. Merci papa. Oyebi shege. Ba o balala libanda ba vina ba onyo seza libanda. Gouvernement esala nini po bana wana bazonga na bandako. Yo loba ya. Longola bango ni baka ke bo côté mo bien pour gouverner garder bo pesa bon biloko lia nini. Bali ape po ba bonga pe na fi. Bazande ti yo. Ouais. Yo za na ndako. Ouais. Et papa na maman. Ouais. Merci aya. Na moni réponse on pesa biloko wana te. Pour l'année. Bon, bana ba shege wana surtout tali bien. Bazala ba parala bango ba msusu ba kimara bandako. Ba msezaka mama na papa balaki mwasi msusu mwasi na sikona e bazoyo kanate mona akimi ndako. Ato zongisi ye suka na kaka okima na ye. Mais so ozuyo o memie na prière. Moi na ko changer. Bon, neto lobiso memie na prière, moi na pas ko changer. Prière peut changer mais bana msusu abalinga na ba prière te. Ato memie matalité ne déjà o ya libanda wana ekozonga na ngokaka. Mais quand bino ba papa so boyi moi so aliboso ban ozui moi sa mi balé nde bozaka na bana wana yo mona mwasi wana yo komo linga mwasi wana mingi mais mwasi azo linga bana na ote o mona komo benga bango bandoki yo mona pe bongo mona obengani bango et wana eza ba papa moko baza matalité te patango za na mwasi ozo linga mwasi yepta déjà mwasi na za na bana na nga ona za na bango ndenge kozwanga ndenge kozwa bana na nga bon pourquoi linga bana na ote faute ba faute monsieur za biso ba papa ya biso nde ba parents nde ba tutu za na biloko wana tango yo bima ko ki mwasi no ya pêche au rapport il fallait vérifier te otomboki eli mwana tango otomboki mwana na salani arobima libanda. Merci papa. Misala eza mboka te ba para baza misala te ba société kufa moi para abanda ko lesa ba ko sa responsabilité ne ezate po misala ezate biso ndeti biso ba mama nde mutu bakoma ko bikisa bana kotangisa bana nde tozoteka bona nzela bazobenga na biso
moyen bana bazwa moyen ko vivre ata to tangisa bango esate yango zo mona bana ebele bazokoma ba shege il fallait sikoyo nani ye raisi aluka misala acha ba société ebele po ba parents ba ebandenga ko za responsabilité na bango ya beau parents ndeli kam na zakina wa oloba yango wana mais ona muke oyo zoteka okoko sala peke non bana batanga bana balia bana babima libanda te balobi ke bino ba mamande bosalaka ke bana babima libanda okumuko benga mwana ndoki donc oloba na mwana kofinga mwana n'importe quoi yango moni bana babima na balabala bon biso ba parents to ko benga bana ndoki te po bana bazama kilana biso nde nazoteka boye au moins mukete bo JPE bengani nga pona soteka na nzela naza na place a oteka te zando nyonso bagambela nyonso za kotonda to koma koteka mwa ko vivre po otangisa mwana na yo mwa osala bo mais au moins ke mukete ke JPE etoki biloko etumbi ezobenga siko to kozwa responsabilité na biso ba parents wapi to kozwa ngondenge ni yango so mona bana ebele bakomi ba shege po misale ezate olingo debrouiller boy baye babotoli baye banyati batumbi siko tozo kende wapi tozo suka wapi tokobokola bana ndenge nini tokotangisa pe bana klasi ndenge nini ndeli kamweza. Merci maman. Bon pour nanga na koloba normalement charge ya bana wana o bazali banda o tobengi bango ba shege eza fo l'état ne azwa responsabilité wana. Po tozotala na vie ya lelo ba maman bazo débrouiller mais ezo simba raté po misala ezate bana ba otanga te misala ezate chômage ya makasi yango pe ezo pousser ba biloko wana nyonso ezala wana mais na nyonso wana eza l'état nde fo azwa responsabilité wana apesa bato ba misala bana wana ba kesu libanda te asali ba ONG ba centre moko pona ko rééduquer bana wana. Bon, makambo wana vraiment ezala te pona ngai lo yana loba yango mais l'état koko yana kati ya ndaku te abana ko éduquer bana na yo bia pesa o musala yo nde fo luka po ke bana no babima na balabala te monte ke yo na parent na kati ya ndaku fo pesa nano éducation avant l'état ya ko pesa ba omoni na koloba na sens ke omoni neti na minute oyo misala ezate bato bana ko teka yo moko ozomona to ekomi vide ba place nyonso ezalaki ba kiosque bato ba créer ki moi ba emploi na bango ya misala oyo kosenga keno et permettre bango ba nourrir bana wana siko na minute oyo bato wana moye basala ezate bazolanda bango bazokanga bango bali komona mutu ate quand même maite a se débrouiller te bon siko bo pexi bato ba se débrouiller bon misala ezate bato wana siko po bana wana bakoma isu banani omoni problème place ezali donc charge nyonso wana foto memango apa ya l'état soki abengani bato wana te apesi bango ba misala e bana wana bakotanga bakozala pe bato moko ya bien na société donc problème nyonso ezaka pa l'état. Merci. Pesa moi liloba eza mabe pona nini pona bato basalisa bango baza te e bon batata na bango na bamama na bango bamama bango tanto baza mwana bamoyen te ya kolesa bango bango baluka bateka me kotango mpe bateka bakomi su kobengana bango yango tosenga kaka kote ya bato wana balimbisa bango batika bango bateka yango nasuki sika wana yo tangaka otanga wapi nga tanga na masina na yaki congé merci yaya bon merci mais eza bien ya mabete bana na mingi nde baza wana ba shege ya balabala eloko bomi bana wana ba église ebimi ebele ekoma obimisa bana bandoki nde moso mwana azali na kindoki te ntango bango ndakotuna ye akomi kobanga banga nzimi na makasi bakomi obeta bana bafimbu mwana osani akokima peut-être ele moso omona mwana ndenge aza wana mama akufa papa azwi mwasi mosusu ntango akozwa mwasi mosusu wana mwasi wana sikoyo akomona bana na yoka bana bazala mabeka bana bo bakutaka na bandako bana na miyibi kaka bango lokoso kaka bango bakindoki kaka bango ntango mwana omona bongo ekimi ne ndako babanda nao na baeglise pa bapaster babanda pa bapaster bazobimisa bana bakindoki po biso tokobanga ndoki te ndoki eza maladi so mwana aza maladi ya kindoki basalisi mwana biki mama yango na mwende bakomi ebelebele leta te namno likambo nano ya baeglise oyo babimisa bana bakindoki mpona ngai na sepeli bongo nasu. Merci maman tokomi na suka ya reportage na puiso napesi merci na mama kidi bisengo yene mutu azwi ba image oyo napesi merci na Patrick Nsala yene mutu amonte yango
aboyoki bino moko ndenge bapapa balobi ndenge bamama balobi ndenge mpe bana balobi donc ya pasi eza pasi mpona mboka na biso vraiment tozosenga l'état azwa charge a récupérer bana oyo bazotambola na balabala donc bana baza na balabala na ndenge osakana te donc alukela bango ta centre moko atia bango quelque part po barédike bango donc eza pasi bana baza ebele na balabala donc tozosenga mpe l'état atala mpe likambo ndenge bazobengana bamama na balabala ayeba moke ndenge akobongisa mpo baluka ata moye bayeba kobokola bana wana batangisa bana bazonga bana malamu mpo lobi bazala bato malamu mpo soki te babomba retardement oyo tozozela bambula ezoya na bana oyo ya bashege oyo baza libanda na merci na bino nyonso oyo bolandaka Congo Lokole News.com napesi mbote ya trop mbote ya mingi epa Christian Ndisu number 1 mpona nini te de donner Ndisu mpona nini te Fleury Balekombo sokuna na Londres grand frère propre napesi yo mbote ya trop David Olito petite sœur propre Laetitia Bisengo place oza do basalama trop yo mo oyebisi yo apeti ya makila yo apeti sœur ya makila Laetitia Bisengo na bosante Paul ambassadeur kuna na Londres napesi yo mbote ya trop point nini te Fabrice Malita merci na bino nyonso bolandaka Congo Lokole News.com napesi bino nyonso merci matondi mingi tomonani mbala nsima na reportage mosusu merci.